Bandeko basi. Faut que vous ma secret. Sauf que vous ma secret, pourquoi au Samabe? Pourquoi au Samabe? Pourquoi? Sauf que vous ma secret. Vous savez ma bête? Aïe. Mama oyo ayebi kofana na bana. Mama malamu. Dala evandeli na ye. Mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Dinga. Mama ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yoka kite o na mona kite tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Dinga. Coucou, salut, et je dis un grand merci à tous les téléspectateurs. Je sais que vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Vraiment, ça me fait du bien. Veut dire nalinga koseka mingi po nazalaka na kanda te. Veut dire bo s'abonner kaka yo ko zapete s'abonner nanu balobi la reine Dinga TV, c'est la meilleure chaîne. Balobi chaîne moko pesa ka bilengi na kati ya YouTube bo salaka jamais déci na belema ya bien na be mission ya bien. Takanga monaza présente Nancy Dora kaka nde na ibisaka bino veut dire nazalaka na guya mangusta yo bakselanga lisu mwasi mbinga po esalanga ba bien et yo bongolanga yo bongo. Je dis un grand merci na bino tout beaux vraiment branché partout dans le monde entier. Bino bo sepelaka na Nancy Dora la émission na biso esalaka bino ba bien vraiment bo mela na ngwende na bino. Je dis encore un grand merci à la patrona balbi la patrona nani wala la reine Dinga autrement dit moi si ya makasi na katia Bundes balbi yende akanga masolo na katia Berlin. La reine Dinga mama social, maman alingaka bana ba souffrir te, mama ya motema malamu. Les kunyete na la reine Dinga. Balbi boss moko bien. Je dis encore un grand merci à Zico Garciano Mokonzi ya bazombo na kati ya Belgique. Autrement dit Hollandais noir. Zico Garciano mobala azanga lisumu, mobala pembe, mobala kotaka ngungi na ndaku te. Je dis encore un grand merci à Jokanga Champagne. Balobi les grands boss, Jokanga Champagne, le kunyate na ye, motomoko bien. Je dis encore un grand merci à Douli Esthétique, Dani Mayoko. Balobi Jogo moko ya mbinga ya soin, ya mbongo ebele. Toujours c'est l'arrivée na Kinshasa pour ça la biso ba bien. Le kunyate na Douli Esthétique Dani Mayoko à Solarabia ou mena vraiment langwene na yo. Je dis encore un grand merci à mon vieux Alpha Miezi na kati ya Bordeaux. Balobi vieux moko Solarabia, mo bala pembe, les grands boss, li kunyate na ye. Donc bossa tellement nombreux na bossa ni pété. Papa Philo mon pépé, ou me la vraiment langwene na yo, papa Philo mon pépé. Moto moko bien. Pourquoi pas? Makuma vinga na bosani yote bambote ya trop na bosani pete Mikiliste Vemba aux États-Unis à motomoko bien makasi. Donc groupe les amis de Dora vous avez belé la katimine ba tonton cerné na Afrique d'ici na Cape Town ba papa Edo Robert et Djongo ba Youssouf ba tonton Raymond. Vous êtes tellement nombreux ba papi MP dans Bolimbisanga vraiment so posa pour ce côté dans groupe les amis de Dora benganga numéro ça affiché wala na côté mobimba les biga bozo tuna lelo na Sidora kolobela nini lelo na pesela nini oui bozala ka brancher bozala jamais d'ici lelo na zape ngamoka na plateau Steve Pro azana sima wala mayele la caméra ayebi ke nazaka ngamo na plateau dono panza teke na plateau on a kolobela nini na kolobela sir basi oyo ba ko bomba sekele ya ba vina bango te ya makam na bango te ya moto kota la kati ya mozinde émission on a kobeta nanu lisolo yo e kopesa munyoso mayele ezaki na mwana mwasi moko quelque part na otanga mboka te na otanga pays te na otanga continent te eza longo n'importance te mwana mwasi wana azaki femme mariée azaki na mobile na ye
banda babalana basali mwa mikolo ebele babanda kobota te vanda basali vraiment banebele babotaka te siko ezaka le jour mo bakenda à l'hôpital basali cyberzame docteur ndenga zana aibisaka mwasi abiyondi na ebiso bo me mobile no na ebiso de yondo za a obotaka no me mobile no abotaka te mais la boy ko ebisa mobile po mibali ba ke pe brutal ba ko tia souci tout consort na ebiso attaque mama ozala motema bo mama motema ya ko bomba makambu yo oyeba yango ke mobile abotaka te me yondo botaka yes ko bo oyisi mobile ngani po bengi mutom na tout na obite na ebisika mobile bobotaka bandeko bazongaki na ndaku ba continuaki kovanda foye na bango ezongaki toujours malamu sikoyo mwasi mpe sikoyo alembi na ye temo mobali azalaki na mbongo ebele atalobi mobali akufa ngala ozala sa mwana oyo akoritie biloko aza te nasa ndeni mwasi akobima libanda po ameki une flamme mwasi akangami bandeko mwasi akoma na zemi ta akomi na zemi libanda ya mobali libanda aye kozonga na ndako mobali pe bika mwana ye ebika ke docteur ebisaki biso ke tobota na biso nzamba zolokumu ndako oyo kompe na mwana babilo mwa bongo bat baseka ndako oyo ebele tout consort bavandi mwana pa bota marate abotami toke mwasi ayesu ko malibanda azwi susu deuxième zemi mobali ebika ke mwana na ye toke bandeko mwasi ayesu kozwa troisième zemi ye ko arrivé mobali akumisaki nzambe mobali asepelaki obi nzambe merci na komi na bana nga misatu bandeko sikoka nde ezalaka biso basi toka mitema mikuse so bawelaka nini mwasi ere akopesa histoire oyo atikala koyebisangi lo bawelaka te directement babandi koswana biswana na ndako ekezongi oyo alobi oyo afingi oyo azongi sika nde mwasi na mobali baswanaka bilo nyonso boza na kati yako yeba eye ko arrive mwasi sikoyo tellement benjira mobali elekaki shoka mama alobi te mobali alobaki yo kobima na ndako oyo okotika bana na ngai yo kobima me bana nga bobima na ndako te mwasi sikoyo alobi yo lobi ke nga nabima na ndako bana batikala okanisaka bana oyo baza bana na yo eleki nango ti bana na nga liboso na ndako bota te nzambe apamboli nga na bana misatu mwasi mabe ebima akandi benjure ezalaka eye ko arrive mobali biswana mpe sili ti biswana esili mwasi avai na ndenge na ye mobali mpe avai na ndenge na ye eye ko arrive mobali sikoyo eloko mwasi aloba ekandi ezalaka boswani eza eloko moko efe choke yo kaka na nsima biswana oyo ke kosala ke oyo bana raisonne pourquoi mwasi nanga aloba ye boye pourquoi mobali nanga finge nga boye mobile père bani ko réfléchir pourquoi moi si akoma oloba ke bano baza yete aloba ke ngo vraiment la qui sérieuse nyonso waya mobile eko changer l'hôpital aboy ko zonga à l'hôpital wala eko changer l'hôpital era kina l'hôpital mususu ba consulter papa ba eko remarquer que papa abotaka te ngana botaka te abi ouais il faut changer l'ici l'hôpital papa a changé qu'il ici l'hôpital comme si dans l'hôpital mususu ba constater kaka balobi non ndengo za awa vina mobima otikalaka kosimba mwana te bando botama tioko kufa otikalaka kobota te na vina papa trouver que on vraiment ça sérieux aye kozonga na ndako abandi kotala bana ti odia so bana ngate
papa zaki déranger na makasi mais bavandaki quand même bavandaki moi ça qui ndaka lisute yo baka matata moi sina mobali balingala bon mibale soko kabona bakabona pe ka bon mibale soko zonga la bazonga la bon mibale vedi nde baswana ka bazapeka kimia ka bon mibale vedi bazon sa kimia na ndako kaka bango mibale sa mutatinda bango bavandi papa mais papa moi le roi les ala na motema otala bana papa oh la sa motema zo beke bana oh bazaka bana ngati papa ça vraiment déranger ti jour mo boye mama akende musala parce que mama bande ko sala papa pe abande ko sala mama kende musala papa aibisi bana non aujourd'hui boke classité toujours que moi tout ka ndenge zalara bana pe ba kokota na kati ya voiture papa comme d'habitude ba ebeke wana papa na bango bakoti na kati ya mutuka bande ko likamba pasi pe ya mawa nini oyo et arriva qui entre papa wana na bana ya mwasi na ye oyo akoseleke bana na ye bakoti na kati ya voiture bayoke la bango bakoma place mo boy eza pont na se mai papa soki nini yango asalaki soki nini asalaki pou atuta mutuka papa sota mutuka na mai na bana ejubu bandeko bana bakufaka mama uti bulo azongi na Palestine ka ndenge ezalaka atala boy oh banda ko zela bana bayaka te zela mobile ayaka te abino nalala tom suba kendera mo to ka ndenge ezalaka alali tongo etana te etani kandi balobaka buta te umeli suka tongo etana kaka tongo ya kipe kotana papa azoya te bana pe bazoya te mama talaka na information boye amonaka non mutuka mo ezindaki na bana bino bebika mindele basala soki nini ba retrouver plaque ya mutuka wala kaka ndenge ezalaka mama tala boy oh plaque ya mutuka na biso atala boy oh bana misatu baki na kati basali mama fort be na mutuka yango bakufi mama tala boy bana nae mama bandi kolela abandi kolela oh muta bandi kokumba asotaki nae mama bifizaka papa na bango tellement pas zoyate c'est gabi likambo maman qui reporter papa plainte papa qui m'a na changer na evili musoso kenda na ye pour du bon bandeko li soleil ko pesa passe quand des ara maman vandi quand des baloba mukileza mukie ngoma na ngombe kutana kate me bat bakutana papa ngo quelque part balber vanda na ye sala foyer là tout consort alingana moi si mususu mena abotite mama alukisaki papa ayeko trouver papa place azali bandeko mama sikoyo aza shwati yango sikoyo yaki na lisolo oyo epai la sidora ebi tellement chaîne la Reine Dinga TV eza chaîne moko ya bato mayele ya ba responsable chaîne moko ya makasi oyo eza na succès na YouTube aye ba téléspectateurs na biso babone na biso babone moko ya mite ya malamu ya ba responsable ba pesa ye solution ou bien azwa papa wana bazwa e ba na prison ou bien batika ye pourquoi parce que abiye moko mutabisa ki vérité wana pour ye moko ndasala ki mabe ata mobala bande ko bota te me fala za la patience ake ko zoaze me mobala libanda e supe wana te mwana moko te tina bana misato ye moko mutabanda ki mabe mama aza consciente que ye moko mutu abanda ki mabe yango lo bakike ou bien bazwa papa la ba na prison ou bien batika ye ceux qui battent na prison ça ka pas bomi bana wana mais papa on a découvert que bana wana baza ngati so balobi na batika ye yes quoi kozala inquiète
parce que abomela ebana misa bino boye ba mama ba ebinde bazawana pasa kobota ka ndenge zalara pasa kobota kumezaka pasi tsomo mizem na 9 mois okomi na heure ya kobota ezaka vraiment kokoso mais ba bomelo bana misatu donc moi la so ana choite asala nini boko manabi ke boza tellement nombreux obotinda ka ba message na bino obo commentaka soko sepe na émission tcheboy soko sepe na ngote o tchaboy donc la émission ça la bino kaka ba bien donc to sunga vraiment moi si oyo na problème o ekomele parce que moni na mkilo problème ekomela ra mutu donc biso nyoso ne toza kana ba problème mais nga eloko ngai na telemel na part na nga basi tokoka kobomba secrétaire yango ezala ninyo odeje balba koliana mwasi koliana ndoki ezala noka odeje moka ya pamba kabwe mwasi foko koyeba kobomba ka secret bien bon bien aussi soko lingi mutu okokobombela secrétaire mais ça ba secret muso pe otikala koloba ngote tsoko kufa ozo comprendre yemo ka teza base belé bobo tela banda kuna bango mais ozuze mambali muso boti mais pona nga ezala mabe ah oui so lingi mutu o lingi ganenga zali ezala botaka te ezala alikola ezala za koka ezala za na mpiaka na ye o lingi ganenga zali mais moi si asala ki ke infidélité parce que aboya ki ko patienter que o mobali nga botaka te mais azoda ya kokende ko zoze malibanda ko ya na kati ya ndaku na ye mobali abebisi foyer te na part na nga moi si nde mutaza semer de trouble na kati ya foyer na ye ah oui ne balandi na biso boza tellement nombreux balbeza na okaka Nancy Dora rencontre ah oui bo pesa ba vie na bino et kozala vraiment bien to pesa ndeko moi so solution ene bose belé a fan mo lisuna mo la abonné makasi Thérèse a commentaka ya trop ba mbote vraiment ya trop place oyo o zwami la renzinga moi ça makasi veut dire moi ça kanga masolo nyonso na kati ya Berlin balbi la renzinga donc umela vraiment na ngweni na yo bola mamute foko lobela ka yango ah oui likunya te na ye viens nga alpha miezi mobala pembe ora formation pesa petit na yo kandenge zala vie alpha miezi umela vraiment na ngweni na yo atose kangi banda Londres balbi atose kangi mwana Londres ya tanga mwana Londres oya mesana ko simba livre sterling balbi monnaie la plus puissante du monde atose kangi le grand boss na ose la colis et ça langa vraiment ba bien balbi mobala bata mama tete donc na bosani pete bala nyoso na kati ndako donc kitoko pelengi groupe les amis de Dora na bosana rabino pete voilà pour ça la promotion eloko na yo eloko ne yeba na baselo publicité numéro na ngeza na fond d'écran benga ozala jamais déci donc to pesa ba vie na biso ozala vraiment malamu mingi bandeko basi faut ko ba robomba secret so ko ka robomba secret pourquoi osama be pourquoi so biko ko kana robomba secret ko sa pe mabete ozomona yo moni basi na mibali basi babaleka ki songi oleka mibali po oyo kalikambo awa yo pokei opandi teke kuna ale otumimboka ozomona donc pona nga na sepela gite donc la belle bien sûr on peut senga lisolo na yo mais nga non si Dora j'étais pas contente de ça omoni oh mais on sait ma bête o tromper mobile na yo mobile peut faire soyer mais mobile pour salir ma benenga obomi bana wana fallait pas boma fallait sundola ka moi sina bana na ye aussi minzela okimi na yo mais yo comme tina niveau ko boma bana wana omoni o perdre raison kaka yo moko fallait pas atako to kanda yango ba papa opebo excusenga obozala na kanda lo kwa bandoki lo kwa banganga il faut que la responsable ya kanda na yo ato silika yo so siliki chuba mtumbeli wala kwa bangala po ngani za suna siso mna ochuba la ochuba
Mais il faut que vous soyez responsable et parce que le monde essaie de développer, vous comprendre. À tous les méchants, collègues lion, collègues yémo yémé, mais il faut que vous soyez responsable et tala siko papa. Oyo ko boma bekela mabata nzambe bana bat bavanda ki na bango mutaluka ki yo eza mwasi na mutaluka ki bango mwasi na yo na tonto na mibala libanda wana sikoyo obomi na oka bango bana bango wana bakufaki nzambe arojijo kaka parce que tu as mal fait. Donc kitoko pelengi bala partout na boza tellement branché obo sepela na Rolanda émission na biso balobi s'abonner kaka. Nous bien. S'abonner kaka. S'abonner kaka biso ande musala nde. Biso ande musala ya onde makamu. S'abonner kaka le bozara tellement no bilo bolinganga bozake bele. Bilo bolinganga te boara mukie. Pères na pères botu na rangana si dora pères c'est l'axi nini. Pères c'est l'axi tokos, pères c'est l'axi bien, pères c'est l'axi kitoko. Sur moi si tokoloba mères au pluriel de tokoloba pères na pères. En tout cas les solo était biso pour la ngana mona qui entre bango mi balé mutu pa na faute azate bango mi balé bazaba faute. Oui. Zico Garciano mobala pembe mobala zanga lisumu. Autrement dit hollandais noir. Autrement dit mokonzi bazombo na kati ya Belgique azolanda azo comprendre très bien. Jokanga champagne ba vidéo ne sala kanga ba bien na boy kozala vraiment ingrate nango. Bozo comprendre. Les grands joko de l'esthétique d'Ali Mayoko banda Barcelone. Jogo moko ya mbinga ya swell comme na moto te jogo pembe jogo mo akabara saba sengai ozo comprendre. Donc merci na bino tout bozala qui vraiment branché pour nous Rolanda. Moi Nancy do rencontre autrement dit émission ya lelo. Donc bon ça vraiment ma vie na bino bozala tellement nombreux trois mois excuser nga tout na manoko ma pende ba comme la bino nyonso bino bo commentara émission na no pesa ka bino ba mot en pleine émission vraiment pour ça la cabino ba bien. Vedina ngako seka mingi pola zala na kanda te balobi kitoko pelengi yo s'abonner kaka teka ngamo na sa présente kaka nina sakabino nazala la guya mangusta yo bakselanga lisu mwa simbinga po esala nga ba bien et yo bongo vedi so mona ke monsieur le gars qui père si beau. Grâce à caméraman moko bien, réalisateur moko bien, na kombo ya Steve veut dire ngala baccéléré pro. Steve pro parce que azalara professionnel. S'abonner c'est ma vie na muku c'est bino beaucoup de émissions en retard. Moi si faut que ba ko bomba secret so ko ka ko bomba secret inutile ya ko salara mobile mabe mobile pe ataku toza méchant kolega yeme yo asala likolo na sepe bloko nyonso asala na yo il faut la responsable ya kanda na yo omoni oyese okoya ko sala loko momo na sima ya kanda komi ko regretter pourquoi la sala ki yango pourquoi exemple tonto o makila bana wana ezana mutuna yo place nyoso kokima okozala na kimiete ozo comprendre donc il faut la responsable ya kanda na yo et kozala vraiment malin. Merci beaucoup na bino tout bozala qui est branché veut dire na boya kozala ingrate na ke ko remercier bino lisu ya trop na fidélité bozala ki nango. Merci beaucoup voilà tokuta la prochaine émission et le ngwana moko Nancy Dora poupée riche bye. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye
mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.